Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonsoir la grande famille de BBC Mpoi TV, bonjour Djamboyeno, Mbotenabino, ici Kezouameli Bino partout dans le monde, voilà. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Mawanae, Likolo Nabiso, Yango Tomoni sous journée, et à Lilo, nous sommes parmi les vivants. Nzambenanga Monabino, Nzambenanga Apambola Bino. Plaisir nangeza que non, Tokutani Sousoulelo, voilà. Shalom, shalom, famille Libota de Maman BBC, ma famille est famille Libota. Focus toujours, voilà. L'Obito Landa qui est déjà 10e épisode de la film Nabiso discrédit, et voilà. Tota kakuna ningezo kende parce que yo tozo ebate sort ya Belvina Tirbo ezandenge nini lelo na église wane kozande nini parce que batomboki basi batomboki ba fidèle batomboki groupe intercession tomboki gesho oyo nzambe na bomo ikaka Ronel Peye a telemeli opposition ezangaka toujours te. Alors tout à la kunezo kende mais ils a déjà filmé moko oyonga déjà na zui leçon na kati na comprendre peu message na comprendre déjà peu message mais to zongi la pona yo sa elango analyse voilà bandeko je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni voilà ça fait mal hein? Ça fait mal bomoni wana eza ya Gabriel ou Mama Tumba voilà. Na uti kolanda émission moko baotaki koyamba ye et biso nyonso toyebi sortie médiatique na ye ezala toujours ba pique envers Poutine et tout ça ba analyse belé ya koloba ezala kanini au juste alingaka nini Belvia sala ye nini poti lelo na ebité bandeko ndenge boza wana bozolandanga soki boyebi ata eloko Poutine asala Gabriel ou encore Mama Tumba boyebisanga parce que ngai depuis na mitunaka mille et une fois na lobaka siko Belvia sala ye nini tomona dernièrement Belvia kendaka na matanga ya na matanga na bango Belvia pesa enveloppe aboya mbongo batu nyonso mais andima ya Belvia bandeko ça fait mal hein ça fait vraiment mal ya komona ba émission nyonso salaka ba sortie médiatique ya Gabi nyonso salaka ba pique ya mabe toujours ezalaka envers Belvie. Lorsque nazo sala analyse oyo ou encore émission oyo naoki mutema passe ya kotala ke non na monde ya ba artiste bazo kufa ba situation ba problème belé ba uti ko perdre Jani Zena uti ko bimisa vidéo moko boye otala penza ke non vie ba artiste eza vraiment bien té mais na sima wana il faut nini na sima wana il faut que peut-être kozwa leçon nanga nazo bezani leçon ezaka ke non batu boluka ba kimia malheureusement ke non batu baluka ba kimia te toyebi ke non likambo soki ekwei nde place batu bazwaka mayele mais c'est comme si batu bazwaka mayele te après kolela ya Jani après ba réalité nyonso oyoyo mais ya Gabi toujours ba sortie médiatique na ye ba pique ezanga kate vers Belvie ou encore Poutine de l'écriture maintenant nga nazo mituna asufakate parce que asala ba sortie médiatique combien na ba pique vers Belvie mais au grand jamais azwata réponse moko na part ya Belvie na ebité bandeko bo aimer bo partager toujours solo là moko to salaka analyse moko ya koloba keno batu ba comprendre batu ba zongisa na no sens ki bo moto ya Gabi lorsque bimaka ezana ba analyse ba sortie médiatique ba émission ebele abima bango mibale bayokana boye soki bango balobi boye mais nyonso ezakaka mascarade na kati na ye donc ye aza pona mutu moko toboyi te
Toujours obligé payer que non, alinga belle vie. Non. Bah, oh, bah, si bah, lingi belle vie, je crois, bah, ça déjà suffisant et pas belle vie. Ata ya Gabi alingi belle vie. Je ne pense pas que non. Belle vie a travaillé. A travaillé du jour au jour, a lié ça toujours famille libota. Bozo mona makambango, bo mona siko différence place ça. Ma besiko ceux qui peut-être belle vie a continuer musala te parce que ya Gabi boye. Et si longtemps que non belle vie a fonctionné toujours, a travaillé, a servi toujours ba fan naé, alors peu importe. Alors bandeko nalandi ya Gabi à se prononcer vraiment ya koloba que non, je suis SB. Mais il fallait que bango depuis kala bon, biso pe toyeba ki que non ozaki SB, ezanga ki kaka que non o lobango na munoko na yo. Mais lorsque ceux qui osa SB na âge na yo, rôle nini ko jouer? Toti kotala bino moko na minicho Mama Teresa, ça silami. Mama Teresa a silami. Oui, ça propreté. To bande aussi na kokyo lo bakeno yonde sko zu relève ya place à maman ya Mama Teresa. Na otu na kaka parce que ça la passe. T'as la âge ya Gabriel. Azala na parti pris. Nga na place na yo ki soni. Na place na yo ki soni. Soki azaki mwasi moko azaki na ba sagesse ebele, alia pembongo ya belle vie. Azaki mutu moko bo il fallait kaka bando continuer na hypocrisie kaka ndenge azaki na hypocrisie wana, mais a se prononcer ndenge se prononcer te. Ko se prononcer les on dirait Valère na esili ponanga. Bande ko bo aimer bo partager tout ça na biso analyse to finga mutu te. Bo aimer bo partager la grande famille. Et tout ce temps, pourquoi on a que se prononcer? Il fallait se prononcer na yo comme ça à l'aise lorsque ça va sortie médiatique na yo. Parce que ba sortie médiatique ya Gabi ça toujours ba pic ko loba mabe pour na belle vie. Mais ça la passe hein, et ça passe. Belle vie ça la yo nini. Ça fait très mal. Na âge na yo moko lobi ozala makambu. Oza na succès ti lelo mais opesi position na muninga na yo mwasi pas belle vie opesi et pas nani SB. Or so tolobi total bien SB wana aza mutu bobandani na base ikutu yoko na okolo bakeno oye na sima ya belle vie ya nani ya SB parce que SB a joué na groupe Salongo biso tozana mbana miketo omona ye na groupe Salongo. Comme pour dire que no ba ya Gabi aye akuti nani sila na nani na monde dango ya art. Mais ça la passe ya koloba que non ya Gabi obima pezo sala ovandisa kombo na yo. Mais là maintenant kombo no ovandisa ngo siko na ndenge ya mabe. Ozalaka bien mais na minute ovandisa kombo siko na ndenge moko ya salité ya propreté. Et ça problème te. Mais problème que non, ce que vous la sortie médiatique, tant que vous déjà positionné aux SB. Mais il y a qu'à ça la promotion de film il y a S8 et ça le bien. Que au ça la sortie médiatique na yo kaka pique na mutu moko et sinon tant que non mutu ana zo sa nini azo travailler. Mais nga kutu na sepeli nengo lobi que non aux SB au confirmant ngo lelo que non aux SB et ça coûte bien pour nanga. Conseil ko zala que non sortie médiatique no siko banda ko sala ba promotion ba film ya nani. Ya SB et ça bien. Le quoi Thérèse nenga banaye ko sala akoma ki ataka moko boya zo kende ngulu tala nenga sila misiko bande ko bo aimer bo partager s'il vous plaît, aimer partager famille libota focus bo matiselanga ba focus to ça l'analyse dans le sens que non ba tout ba comprendre biso to finga te awa non ba toujours la grande famille numéro na biso ezawana lorsque na chaque numéro na za na besoin ya ba conseil na bino poto eba ndenge kobongisa musala. Alors famille libota toujours focus bon matiselanga ba focus na ba commentaire et ça nga toujours bien. Nga naza contre te ya koloba soki nini. Po soki ezaki ke non famille libota ou encore Poutine. Ya Gabi azo manqué na ba film. Tozanga kotala ba film na Belle Vie TV. Po tozangi ya Gabi na kati ya ba film ya nani ya Belle Vie. Peut-être tu n'es Tommy Kata. Et si longtemps. Famille Libota. Bon, matiselanga ba focus. Yango mona ka nzambe ko.
nzambe aépargnaka bato nyonso ya mabe pembeni. Donc soki ozaka ya nzambe mutu nyonso ya mabe nzambe akobanda épargne ye moko tomona combien bazaki pembeni ya belle vie. Oh lelo bazaki sous pembeni ya belle vie te. C'est-à-dire quoi? Peut-être bino bokanisa soki peut-être que non boy nzambe mutu a permettre babanda ko bima pembeni ya belle vie babanda ko bima bakobima. Je ne pense pas que non, Bellevue TV, ils en a besoin, peut-être que non. Il y a Gabi, ceux qui ont joué, Kounate, chaîne et Tamboulate. Et si longtemps, chaîne et Tamboula. Au moins, que non, maman Nangai, Yaya Nangai, ozo perdre, ozo West Time, na Pamba. Mutozo Bundisawana. Il fallait maintenant nous namayer les noms comme Zongi Sika Kolobi. Ah, moi, sopé des puito bandaki. Moi, so des puito bandaki, ko pika kai ko finga kai koloba kai mabe ko denigra kai koloba kaboy. Mais, azo avancer toujours. Mais botikat. Botik eza bien. Et ça, yokutu bien, nani Gabriel. Mama Tumba. On peut si déjà position na yo. It fine. Mais le col si positionne automatiquement déjà tu es obimaka oyaka kofinga olobela mabe belle vie. Mais bon on est au lia l'effet sur toi. Si ko ndingo pesi siko position yo moko kalobane koloba keno la linga bango nyonso mibale babongisa nde ebo ezaki hypocrisie. Et aujourd'hui comme tu t'es prononcé à koloba keno naza SB it fine. C'est-à-dire que non oza non que loba au commis opposante que tu même pas au commis donc oza déjà virus sikoyo le ko pesi position na yo ya kenon naza SB vandaka na ba plateau ceux qui ba yambi yo ça la promotion ba film SB po ko s'attendre te que non le ko oza SB o bandaka ko ya ko fingaka belle vie o loba ka mabe ya belle vie et qui tisande yo moko. Parce que belle vie a travaillé 10 jours au jour a travaillé. Mais bino bozaka batan, il y a beau luka place ni plateau ni ba ko yamba yo, ba peso quelque chose pour yakaka o sasa. Et ça la valeur té. Toyebi déjà ki déjà que no lingaka nani belle vie té. Alors lokolo s'est prononcé. Alors gardez bande na yo. Gardez bande na yo ko ça la bien. Ça la promotion ba film ya SB. Yaka kopesaka peut-être ba annonce pour na SB et ça bien que oza SB yo moko se prononcer oza SB mais ba sortie médiatique no zo ko finga mutu mususu eza na sens té. Franchement eza na sens té. La grande famille beau aimer beau partager bandeko beau aimer la vidéo partager beau aimer beau partager tout ça na biso ka analyse hein? Surtout ça, on a besoin d'analyser que notre obéna non batumaye les bazonga normal. Il faut que y ait un mot lorsque vous avez sortie médiatique wana batu balanda kabino boza bazo bate ou encore attendre nga nazo sala analyse awawa bino batu bo landanga boza bazo bate boza batu oyo mutu e sala lorsque na landi eloko wana lobi bien parce que moyen na glissango ezate bandeko na lobela ki bino que non chaîne biso yotaki kozwa problème. Alors Dieu merci bazong seli biso chaîne na biso dans les bons et nazo éviter ko zoka babilo ko batko kotisaka parce que YouTube moyen té a commis sévère na niveau moko pas comme possible. Alors tant ka ya Gabi il y a na confirmer ngo moyen super ko bombe zate na za SB. Ya ajwana kimukala ya ndingi wana. Na muninga na yo collègue na yo artiste comédienne orso to bito tala bien yo zaki peut-être mutu moko po lingo za na chaîne na yo zo o kotisa ba film pour mon net niveau donc nzambe nanga er moko nga elekilanga avec nous les Aïrois hein biso ba Aïrois donc moi na yo pe gaita wana ayebi maman nanga za SB na tuni nanu ya Gabi oyoki omoni somo ya nini yango tolo batake no bano ba ye lobi awa ba osa ba théâtre o bana ba ye lobi ande ba occuper sa ba position je suis SB ou encore je suis famille Libota mais soko talibana na ba koti lelo oyo bazo pe sa position te baza na besoin ba travailler bazo ba valeur a musala wana ba lobi ke non naza na besoin lelo na travailler côté ou ba benginga
na pe sa position na ngai te parce que biso nyonso toza ba artiste toza na besoin ko sala nini ya ko tombola drapeau ya mboka na biso nyonso. Et ça soni ya bino ba doyen akala bo pe sa ba position que non je suis FB et ce qui SB je suis ce qui nini et simba te zo sopa bino bano ba lobi apo ba vandisa ba kombo po ba yebana nde bazaki bana moko ko ba nga na tingameli na ngai SB nga na tingameli na nga famille bota nani Poutine siko bana na lelo ba omona bino ba doyen akala ba omona bino peza boza ba fujar boza ba tumoko boy donc niveau trop bas na landa c'était qui na landa nani bano ba eka lobi na landa ki mwana moko asaki sorti médiatique na bi wow moi nazo raisonner boye mais ota la maman mukolo ava pezana peut-être na bakoko ozo ko sa position je suis SB oui oza SB to boité mais esopa yo ngana mituna ka chaque fois lobela kata biso eloko o Bellevue asala yo lobi ozala ka tumba olobaka na yo lobela biso Bellevue asala ki yo nini bozo comprendre bandeko. Donc tu vois que tu verras que non batu bazo vivre na keto na mutema mabe donc à partir kaka ya penser au kanisi mbala moko yo mbala moko kotisi yango ekomi kaka jalousie keto mbala moko obandi pena ko agir et puis komi benga ke non mosambeli. La grande famille bo aimer vidéo famille libota bo matiselanga ba focus nga nazana nga konifuati soki koni mama bobenga biso bino boza ba star na biso boza ba artiste comédien faut pas toyeli bino matière toye na kombo na bino tosali nani et analyse mais yo tokoki koya ko telema bandeko na lobakango chaque jour na kozangisa ngo donc je ne cesserai jamais à kolobango que non artiste comédien lorsque zo sala sortie médiatique ya ko lancer message ozo nini ozo préparer les ba fan na yo nini na uti komona awawa nani na posta ngo kutu na TikTok na ngai bandeko boke ko s'abonner pe na page na ngai TikTok BBC ezaka BBC mpui bandeko namoni nani Mupesha Mobutu ezali même pas sorti médiatique juste vidéo moko asali elle est venue lancer un message na ba fan na ye ya koloba ke non film se koti na maboke TV boke de kotala ye moko apesi moi histoire abeti lisolo ya histoire ya film wana beti abauti ko sala omona ba sortie médiatique otoza nango besoin bino ba artiste bo sala nde yango wana et non pozo bima yo artiste comédien zo bima po ya ko attaquer muninga bo pesa ye ba kombo boye boloba lele boloba ba biloko moko boye ezo honorer bino te. Artiste azofa na plateau pour na quoi ko pointer artiste mususu mais ça limitation non tu peux ça bino exemple là na moni na page ya nani ya Irsil Pechanga Mobutu avandi na kiti bien apesi ba fan na ye mbote aye ko inviter ba fan ba o batala ka ba o balela ka e que non film moko déjà ekoti na maboke TV titre eza boye na kati ya film wana eza boye histoire eza boye na invité bino boke ekota c'est ça artiste comédien bima ya kopesa batu message ya bongo toza besoin que non nga na za boye te ya kofinga muninga no artiste et ça passe moi je me demande ce qui Bellevue azaki na esprit dirte ou encore ba nerf solidité et loko pas sala mokili to yebité pour na évolution kaka pour na ba film azokoma bandeko vivre avec un Congolais avec un Zaïrois non Zaïrois ko boma yo zotala ozomona penza. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et bien les la communauté congolaise bazo ko attaquer Bellevue ezani na lo bango so na lobi na longo na ki fanatisme eza penza ya bo kotika kana chaîne na Bellevue bo mona ba film au Bellevue azokoma siko ko vanda bo toi tu es limité na inspiration oza limité na makambo ebele okiko koma place au Bellevue makambo Bellevue azosala te.
siko au lieu peut-être omi kitisa na ndenge moko ya bien o apprendre mutema na omi tuna boluka nanu nini Bellevie kufa to ndenge nini parce que nga na comprendre yango te mais tant que azo servir mpe mboka tant que bafilme na ye eza éducatif tant que bafilme na ye eza na basens ezopesa bato ezofongola bato bamémoire nzambe aoza likolo na ye nzambe aobatela ye nzambe akontinue toujours na kopesa bainspiration parce que bino baye inspiration na bino esuka déjà parce que kimutema mabe soki eleki keto soki eleki esukisaka mayela bomoto motema mabe soki eleki esukisaka raisonnement ya bien na kati ya mutu nyonso ya ye kozala kaka à côté kozala kaka na ndenge mosusu elekeli nga devoir Bellevie atelemi wana ya Gabi otelemi wana ozobaki no naza SB hey! Naseki nalembi franchement hey! Oyo franchement la grande famille beau aimer beau partager hein? Beau aimer beau partager ça fait mal hein? Ça fait mal ya komona ba yaya moko akala bavandisa bakombo mitu ndire doki bazo beloko te nini bazo loba bazo ebate ngala otali nanu ya Gabi boy azalo na ba makasi ni na nzoto yeke no akoki peut-être musala zo sala peut-être musala na ya théâtre mais otiki okomi par jour a tourner ka ba émission ta 4 à ta 5 siko otala omona keno na ba émission na nyoso sa ba futaka ye akoki keno vandelo na plateau boye pamba te faut libérer siko nga nazo mituna nzambe obino bolobaka bosambelaka eza nzambe nini est-ce que eza nzambe ya solo to nzambe ya nde nini parce que ba mabe obosala eza yango te vraiment Bellevie kandi Poutine Rumela étoile na yo eza mabe makasi étoile na yo ezoboma bato ezosala bato na niveau moko so epende eni mais lokola makambu na yo ya die dedans ma chérie continue na kosala bolamu po soki totali baane oyo babanda kofingo sur les réseaux sociaux mais yo ozokende kaka liboso bafilme tozotala bafilme butu na moi tolalaka nzala te na Bellevie TV c'est-à-dire que non nzambe aza na ngambu na yo ezalaka pe bien la grande famille ozoa kolobela mutu ofingi mutu olobeli mutu mabe toucher baplace wana il faut même pas toucher lobi omoni mutu wana ye korépondre yo comme ça yo lobi susu orépété koya kolobele mabe. Et si longtemps que nous avons peut-être 3, 4, 5 sorties médiatiques na komba mutuana et ozo mona réaction té. Mais nanga la loba keno libo meza volonté. Libo meza volonté. Alors bref, on n'avait même pas besoin à Kenon opé sa position à Koloba Kenon oza SB oza famille libota parce que toyeba ki des choses à famille libota et oza SB plutôt pardon. Oza SB. Alors ils allaient bien. Nous avons confirmé que oza ce qui SB ça la promotion. Ça la promotion, ça le bien. Ça la vraiment promotion. Qui SB na yo ezala kaka na kombo ya Bellevie. Non. Non. Ezaka na kombo ya Bellevie soko soza SB obimika kombo ya Bellevie na ndenge na te botika mwana batu pe afanda soki kofinga na bino ezaki ke non ezo arrêter ba inspiration to ebite so ndenge to ngeto suka alors ndenge ya arrêter ka inspiration na été bosilama et ça bien et ça vraiment bien. Alors, c'est au moins ça la grande famille. N'a comme kochité, beau aimer vidéo, beau partager, famille libota, please. Beau aimer, beau partager, beau maximiser, bah j'aime, bah partager ça vraiment bien. Dans le bas toujours, notre numéro est là. So, oh, on a besoin que benga maman BBC, ah, na yoka kite maman BBC zande nini, nazawana, ba analyse nanga ou bien ba émission nanga na finga ate. Alors, lorsque tu m'appelles, zala pe na respect, y a façon ozo bengelanga.
Voilà, c'est au moins ça. Nayamba mutu nyonso soko bengi nga na respect to so la kitoko. Alors c'est au moins ça bandeko tokutani prochainement lelo tokuta la 11e épisode. Lelo tokutana na ba 16h30. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.